na sana ya gabi ye alobi yo neza bongo fo bo fula nga na kombo na ngeza ya kolala wana ya gabi na fulo e ba propos oyo ba mura ba ya nango ba lekechu e kanisa ka Vivette Mayamba mais ya gabi muta aya nango osali ni bo fula nga OK muto aleki ye eza sila aleki ba artiste te aleki ye aleki ne ye ozomona poso total écriture mimika bonga komaka sila koma te kabeya mimika beya pardon mimika beya komaka sila komaka te mimika beya aleki sila OK ozomona tozwi dina na komaka sila komaka te bakomelaka dina aleki sila Ixi péchant à ça là Ixi contre péchant et kanga azo tourner peka libanda mboka ozomona soka lobi ke sila leki ye leki ye mane aleki maonese parce que maonese a joa kizengi joa lokolo moko exact film ni éducatif o maonese akoma apa ya kizengi tata film ni maonese akoma rôle ne banoza kizengi bala ta mayo cravate bapesi mobala Michou bapesi mobala nani azambala Michou ikamnene bu akoka te asela ngwa akoka te mwana mutu Miss le auto moni likambo ya mama Esther na papa na biso Jaco Manikel et John aye ko s'attaquer na bango na ko dénigrer maman Esther que moi si a soif ba tonton Jaco lisusu donc babilo moi bongo ki bala yeko suka la moi si a soif babilo kwa bongo mais ça peut kande moment qui pas za moi ça ya na biso babi andongeti to ya na biso na kofi bon maniki avanda boko la bana pourtant on a ko lingo finga maman Esther azandumba moi ça soif mani ke baza R9 yango lo ba tia amanda feza kufit mutabatu se kaza na bonne santé se pas na hôpital mais olingi ka po page letalama batu ba tia oka ozu eloka bato yipo tie mutabatu tie pe ba please ati vraiment deux plus et Amanda baba kisi na bango yoka mokili na mokolo na sa moi to uta na mabele to ozonga na mabele mais eza autant fixé so ozobela en tout cas nzamba bundelo bika OK soko za bonne santé nzamba bakiselo so encore bonne santé koleka ti osimba nzete osimba bakoko osimba bakokololo na yo obi d'autre part ça fait mal hein omona mutabato abeli na été mutabato problème ezate momoni bakati na ba page batie ya kufi bato musu bakomo comédien bato musu batie rip muta ina mes sincères condoléances au moins maintenant est-ce que mutabato azana bomo bato basala bongo hein boko ko identifier ba page yango te ato seki ba on ndinga li choshasha o bandi théâtre kala muto azwa azata ya gabi o seka mama Esther o papa Jacob Boga azwi moi ce n'est pas ya mbinga ta lancé ba simo de ya na leki vraiment ozomona batenti ndenge moko ba beauté tani ba olata ndenge moko ba aspect physique canon balingana na bango sko Gabriel na joyeux Hello Malika le billet pe akomi bomba na SB Malika bomba Chaka Zulu yene a Chaka Zulu et puis tout le monde leader a mis sa vandi à tel lokolo abi lokolo eza ya kovimba mais totali papa na biso li yanza tangu a filmer ngo vraiment soko lande lo mo ke likola leader a mis eza bien leader a mis bakati pantalon babi ke pantalon lokolo eza kovimba pantalon mo ekota eza te tala siko esika nga na moni ngo peut-être eza elo mo eza lokola G
leader a mis sabine hôpital bakati pantalon po lokolo maye kote ezate ti ya bimanda kuna koma na hôpital et puis ça kate la pantalon kota ndeni. Entre attention et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne Haute Bascule et na émission na yango vous avez droit de savoir et merci beaucoup pour la fidélité et confiance au bozakanango na kati ya chaîne Nabiso Haute Bascule et un grand merci na ba abonné Nabiso nyonso donc partout dans le monde entier et surtout famille Libota en tout cas Nzambe à Pambola Bino et merci beaucoup à notre manager les plus intelligents qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas, que Dieu te bénisse. Et pourquoi pas à notre coordonnatrice Darling Love, que Dieu te garde là où vous êtes. Je vois encore la maman chérie, voilà, merci pour nos commentaires. Et maman Francine Matondo, merci aussi pour nos commentaires. Ika Mamelina, maman Gina Mabiala, maman Bibish Kandeya. En tout cas, vous avez tellement ébélé. Dès qu'on a au cela qui commentaire, en tout cas, na mona qui vraiment, na mona qui merci beaucoup na commentaire. Na seka qui kaka, voilà, donc. Les amusala na biso toyaka pour être to panza sango mai o bino boyeba kite boyeba à travers émission Nabiso o eza bongo présenté et pas nangai o ya bino mwana suka ya basongi songi invité nanga ya lelo nazana Bianca zanga mwana suka ya famille Libota donc prenez vos positions parce que ça va barder nako déranger Exxon Mikebité parce que bozo mona déjà plateau Nabiso eza ouvert nde bozo mona bongo Bianca afandi pembe nangai donc na yango wana Bianca zanga bonjour. Oui, bonjour IGF. Et bonjour à notre manager de luxe, Papa Tigre. Un grand merci à Darling Love. Merci à Exode Mikebi. Merci Naïmo Kopoutine de l'écriture. Belinda Kandi, Maman Raigoshi, Maman Ochigar, Maman Tegoroma. VIP international, la reine mère, Maman Mokondi. En tout cas, bose belé baba zinabiso vraiment to lingabe na tina parce que bino pe bolingabiso merci na Sylvine Jolie, merci na la maman chérie, merci na maman José Lusadisu, maman Claudine Bokatola, maman Aniba Super, maman Niputungoya et maman Yvan Longomo. Et merci à Duchesse Evelyne Tunani. Un grand merci aussi à Mamita Dina, maman Christine Matondo, maman Francine, maman Gina Mabiala. Donc et Chacha ba question à eux et puis bien voilà, merci beaucoup Bianca Zanga c'était et conseil par rapport à film mais vraiment la belle vie film na biso to moni bo dazongi simolimo pas tata Nzambe après avoir kosa les kobolo azongi simolimo pas tata Nzambe obi ba fille bazara ke non bazana ki amitié na camarade na ye OK po bimina mbala camarade et puis na munorozo bimaka na ko bebisa trahir qui amitié tandis que social déjà et puis au salon on lui connaît on mobile on kufi vraiment la police est bakangi yo okoma kuna ndenge na chambre likola mbetu ozomona omoni kata muninga no mo défendre ezate voilà parce que comme na ndaka chérie na ye sans kutu ya yeba ozomona okoma ndaka mobile na o ye ayebite parce que oyo moko en soi boy ti o matina mbetu ti pe olongoli bilamba ti pe bokomi ti place bokomaki ti na ti oza kosatendre na nini ozomona madame Belleville azoteya biso na badimension ebele osanti ka histoire eza moko me babranche moto akokozwa eza ebele ozomona ngai vraiment naza boye na film oyo naza ba partie ebele nazui kota mama Esther et nazui kota mama Milo nazui côté ya nani ndeko na biso mwasi likangu ya camarade ya Bodouana nazui ma ba leçon ebele par rapport ke na vie na konyo la mwana mobali na ngai te mwana mobali na nga za mwana na nga uzomona donc mwana mobali na nga lelo bano nga ba na libumu na nga ba kosa nga 100% te ka mwana mobali na nga vraiment ozomona et maman Milo balobi femme sage bâtit sa maison comment yo na ndako no bandoki ba obini lo na kati ya ndako oyebo prier te vraiment
mwana kendaki mwana bimi mwana azongi te mamilo ozomona par rapport à nini ke mama il faut zalaka na autorité mo chacha nga na biso ezaka ya de fois tuna exo na ko tsamu tuna nga na 7 et 5 prières obligé ozomona obligé ngai naza na tona banomela masanga atana na kuita ndenge nini waka bayana nga Saint Esprit na alcool baoka na te ngai fona lo bakaka atali lo ba moko kaka nzamba atana kuiti batelanga ozomona et na moment na bike na mama mwana na mama bana parce que na bana ta plus de 15 ta plus de combien ozomona bana bazange belé donc il faut na bondela naza na bakoko ba grande sœur na nga baboti malgré tout baza na bomo ite batiki bana ba grand frère na nga bana ngai moko na mwana donc na rassembler bana wana nyonso tu wana bakomi yanga donc ngane naza mama ngai ne fona loba ngane fona tele mama mukolo pour le moment ezanga dans longtemps la kote ke wana za mukolo te mukolo ezate mama mukia zalaka te donc mama na mama ozomona na yebi koza possession ya ndako na nga donc ngai mana ndako na nga so koti ndo kifo pika ozomona siko na otala ke mama milo mwana na bimi akei pa ki azongi te olali no pe na ndako olie na ope ozana ko pesa bango sango pe bazo nzambe na ngai en tout cas bosala ngo ndeni ba mama o babondelaka te ba mama o bozaka lokola mama milo en tout cas eza pasi pe mawa tango balobaka femme sage bâtit sa maison batongaka ndako wana to balobake bâtir sa maison ezalaka na kofanda ndenge bofanda teke naza balamu na basemeki na bata quartier te kotonga ndako balobake mwasi atongaka ndako ezalaka na mabondeli parce que oyo ntango tolobaka yango wana nde nzambe asalaka ntango yo olali okangi ndako na yo obondeli ntango bozolamuka otiki bana na maboko ya nzambe na nzela oyo bazokende bisika nyonso bazoniata nzambe azala na bango atambola na bango yango wana nde eza kotonga ndako totala mama milo totala mama milele ko ekomeli ye mwana mukolo ya liboso akei pona nini bandeko o bayambaki na kati ya ndako baza malamu te eta dame na bango boyebi te tableau mo bena ute ko tala ambulance na bobo fula bango mukampo fula babota mukampo na fula babota mukampo ba Hollande soki fula ya beta mukampo na fula ya bota ale baboko pe ambulance te bandeko tala ona bimi ba Hollande ne ba mbali wana ne ba okinde fula ya bota mukampo tonton tu pars fula ya bota ambulance tonton tu pars yebe bo ba bipe fana zanga pela sande mususa na sali ozomona mama milo mama telema pona ko makambo aboye bozomona bien bat boza ba ona ndako baza malamu te ba comportement moko bizarre est-ce que moni ke kindoki mususu ezalaka na ba geste totala kota papa Tito kindoki ya papa Tito na yebite ekomisie songi pe la plupart na ba quartier to fandaka omona mama moko songi afanda kuna yebi makambu nyonso eleka bande ko balanzinga na sabino biso to na nyemba na lo nord zaki na ba voisin na biso so uti wenje bana kana ba ya misu na chasser mabo nzamba lola témoin donc il faut luka yeba et surtout ne que système nga so ka mbongo eza fufu loso huile makala tout na tina ndako il faut ba luka ba yeba ba ko vendre na bala ko soko ina mutuka faut ata mutuka ne nini en tout cas peut-être toi ya mobo azaki na mutuka na ye ya kiso bo to so mali tibelo na bino mo be jo yo so biso azukisa bilo bilo na mutu fa fonga ma porte le pain a coach na le pain a kangi porte voilà dans mutu maman na bilo na bino ya te pas na venir boza non ils ont des mots contrôle mais si biso na Congo central na Kasangulu bande ko ngana bana kana mwana mboka na Kasangulu bande ko tozana ba mama mo misatu moi suka ya famille bota na biso okokate ba yebi makambo ya quartier nyonso bato bafanda na découvert na Kasangulu bayebi makambo ya quartier nyonso yaya bayebi makambo ya quartier nyonso kota utokendaka kaso yebi ka bana mike yaya boleka be batu na bino
Bon wuti wapi akabe baleki na aka alifala kasaba yanga mokam na bima boy na famille. Français na lingate. Bazo tuna bolambi nini o? Bon wuti wapi na komi nini? Papa na bino mona na ratin. Scott ba démon de contrôle ya bongo de ba démon de contrôle sur le quoi papa Tito. Ba ne ko total comportement ya papa Tito. Et loko nga wuti ko ba yango papa Tito asala ki et pas na nesi sa pardon. Yango papa Tito asala ki pas siège Sylvie et Seka na Kenny. Na Kenny. Azoye bisa Sylvie Seka ke yo a osali be musala osili si ba telemi na bango bazo sola bandeko. Papa Tito molimo a démon de contrôle. Donc côté kuna pe to moni Maria na pasteur Nzao. Si mabenda Maria baboya kaete. Maria baboya ete bandeko na ngai film ya boyo otalité. Zonga penza na premier épisode. Yaka na ngoti na 12e épisode. Bilenge ya film oyo kango bongo. Parce que tant oye na katikati on comprend le film est bien. Donc faut zonga penza, zonga ne bande. Oyo ka ne Maria lobi na passer Nzawa. Alobi bongo pourquoi? Nga basala nga bongo te ngai Bible na ko lia Bible na ko tumba Bible. Vraiment en tout cas film oyo eza kitoko makasi po mona bilengi na yango il faut kaka na Belle Vie TV to bosana na Candy Star les apparences eza na tout eza kitoko makasi les apparences eza vraiment kitoko makasi moni madame Belva zawana tant to ko vanda sous émission msusu to ya ko pesa conseil na film la biso oyo ezoleka na Candy Star sur les apparences bandeko balandi bien kazanga lelo oyo artiste et comédien. Et comment kaka mouelo ko mukie fo balo bakaka ke bakoma otala soki ngano to yo kanarate kote na okende ko crampe ko kanganga kote na ke ko zokela na niati mulangi niyo so wana ba yo latisa kaka yo. Pourquoi? Parce que tozaka na relation ya bien te. Lelo tozomona na ebite soki otala ki yango soit toyoka ki yango na bito ki yango za au courant makamba leader a misi na président Ladi Esobe. Ndenge ya qui na ndenge ba ko démentir yango et ça lo ndenge ni tito ko matina ndenge to komi lelo omoni Chacha biso moto za ba maître na ba maîtresse ya ba santé na biso et puis ya ba vie na biso. Très bien. Ngalo to ko yokana yo Chacha to ke base morbo yo finga la finga yo na TV mokili tali voilà mokili yoki ba propos yo ba na opona nga ba propos nga bazongi sango pona yo obike soki moko na biso mbaza nerf solide et ko koma pe ya solo voilà ozomona parce que likambo na lobi ya gabi ya nango ya gabi ya biso tango ndeko na biso ya mwasa kufinga ni oyo yana nani tala ndeko na biso mwaso na bosani kombo na ekiminga boy ya théâtre kaka azali kaka ba groupe local kaka boy wana na bosani kombo na ye ezaka na sana ya gabe ye alobi yo neza bongo fo bofula nga na kombo na ngeza ya kolala wana ya gabi na fulo e ba propos oyo ba mura ba ya nango ba lekechu e kanisaka Vivette Mayamba mais ya gabi muta aya nango osali ni bofula nga ozomona eza lokola ndoko na biso oto moni lelo leader amisi tant na moni ba moko maman na biso Deborah Luando fondation na biso Widal na pesi mbote ya papa Guy Luando vraiment ozomona oza pembeni ya ba responsable oza pembeni ya papa na biso ya ministre oza pembeni ya maman na biso Deborah oyo azosangisa basi ya ndenge na ndenge mais kotala ba propos oyo toyoki si réellement leader a mis eza bongo atanga na regretter ozomona ngana talaki leader a mis ndenge azo déplorer que makila ezo tambole bien te na nzoto asalaki auta ko sokola a trébucher na douche et puis
premier jour ezalaki normal et puis deuxième jour ezalaki eloko moko eza logique quoi a senti moi malaise moi nini amonaki onkaka eleka et puis troisième jour amonaki et s'est gravé à l'hôpital à partir de l'hôpital à côté ba radio ba nini ba c'est que musisa o esika makile elekaka eza bloqué eza ko kangama soit il faut passer la opération pour musisa ezonga et se libérer circulation makile ezonga normal et puis babaki soit il faut ceux qui aboy semana et ko créer soit ba ko kata ye lokolo ozomona on a selo leader a mis nenge alobaki et puis tout le monde leader a mis avandi atie lokolo abi lokolo eza ya kovimba mais totali papa na biso li yanza tangu a filmer ngo vraiment soko lande lo mo ke likola leader a mis eza bien leader a mis bakati pantalon babi ke pantalon lokolo eza kovimba pantalon mo ekota eza te tala siko esika ngana moni ngo peut-être eza eloko mo eza lokola G leader a mis abi no hôpital bakati pantalon po lokolo ma ekote ezate ti ya bimananda kuna koma no hôpital parce que kate la pantalon ekota ndeni en tout cas osomona omoni na vie totika ko bebsa ba réputation abatu eza malamu te et puis nga pe na condamner leader a mis parce que leader a mis pe na ba émission na ba propos na pas lobby a lobby te que tant ba ba ko ba comédien ba sali ba bo ke mala habité ba comédien te ba kosa nga boye abeza ba comédien te mutu ba kosa nga boye na ko yakinde mutu nyonso tu akoyaka bato ba sali ba analyse concernant que ko accuser leader a mis a lobby que papa la biso la dit so be mutu ba ke lié et puis te comme on a sous leader a mis ba vandi sous quelque part bazo mela te ba vandi quelque part ba tourner émission maman mobo ya bengi na live abenga bi leader a misi eza mbasu wana ba okato lokolo tana bonde la pona yo et tout le monde qui leader a misi accepta qui abi mama bonde la kaka pona nga est-ce que mama wana za mama ya solo mama wana za mama ya bezité ya koluka nini o ya koluka actualité te vraiment ozomona mama naza mutu mobo ya koluka eloko mobo te salama mama naza azaki mutu ya ko séparer si réellement eza mbasu babetaki leader a mis eza mbasu nde mama na lobaki ya mbasu mais leader a mis to moni abibi na salle d'op to moni ku salle d'op te to moni kamba na couloir opération sili na chaise roulante opération et sili pour ça to mona ki ngoto ngato malenga ngabima na urgence soit na salle d'op to moni arobima mais to moni mbamo kwa na chaise roulante et puis na mosi ya ndeko na biso lianza donc yé pa kota na bezi akota na buzuma bibali na ye ateni ni akota na buzuma bibali na ye kambel na bango ti asa nini ye pa pousser leader a misi papa kuna azo filmer bango kuna azo poussa leader a mis na chaise roulante ti babimi libanda balobi bazui papa mo bano le kane ya infirme leader a mis abi ye pe kane za ndenge moko ba oti ba yo sa bango opération to yebite to ko kota duti te peut-être que vous appelez à solo. Voilà. Aux hommes, et que vous appelez à solo, qu'il y a des causes qui choquent, et puis va saluer l'opération, ça va soigner. Mais quand il y a un suspect, il va saluer l'opération, à côté de maman, la chaise roulante, il y a Simi Beki, à Télémié Moko, et puis à cette. Le même jour, au hôtel de Manayo, mais cause à 2, 3 jours, 4 jours, et puis pour circulation au colo, et ça, et c'est mieux. Mais il y a bauto kata yo bauto ko sala opération en plus il y a le colo bazongi si musisa na tout droit musisa malgré tout ça dans mouvement mais na moment na nute et cause à moi 2-3 jours le colo ba tu es en attendu et puis 2-3 jours ko ba kicha le colo c'est ça moi le colo moi mouvement moi 2-3 jours ya kiné et puis mais yo na minute wana kamba moko mona on te ke beze ngo bosala kitoko te vraiment
ozomona et puis ba ko sa besoin mission mo ya poser soba sala na ekala pona mama Ida pona mama Ida propos au leader a mis asala ki on poser sobe soki ayaki ko réclamer pour mama Ida za mwana na ye voilà omona mama Ida pe asunga ki leader a mis cité mama Ida yebisa biso ndako nini ya $20 oza na mokili vraiment atakutu na atana pa ataku na paka mama Ida ba yebisa biso nga na luka ndako pardon ozomona mama Ida bi avanda na ndako ya $20 ce que totali capacité ndako basala leader a mis basala tournage na mama Ida ozomona salon lango eza kiliba vraiment ozomona salon eza ta munene ce qu'on a moment nini oyo mama Ida ndako munene bongo ndako wana ezomona soki eza moins cher eza ba $150 vraiment ozomona po soki eza cher eza bandako ba $250 soki eza nango moins cher koza ba 100 kutu te ba 130 120 $150 ba $170 pe ndako wana po ndako ezobona salon eza munene donc soki ndako wana eza munene mozo ya koluka osala émission moko po oridiculiser leader oyo aza ya groupe na yo po okite mabe mo lelo mama Ida asunga te ekotisa lelo président la DSOB na leader a mis na mo ba ranking président SOB ayeko bimisa ba biloko musu na sakana ke leader a mis na soni ba komende ba banga kaye pour place leader a mis ça mama beta soleil te pour leader a mis ça boabu okelo bango boabu ozomona e utwa pipo leader a mis ça ke misona nani papa Lia na mama ya biso Ida omona leader a mis asala ka be mission oyo nga tele mission ya leader a mis na Luanda pona mama Moyindo ozomona ozana initiative na kitoko ya nini ya kosala ka be mission na bandeko na yo ko tala ka ba point de vue ya bandeko na yo place mabeza libo bongisi bona eza initiative moko ya bien mais ko créer loko moko pe za la ka hauteur nango eza la di esobe ndenge batu misusu basali yango ba commentaire ba lobby makamba ndenge na ndenge vraiment nga na côte biso to côte d'outil na opération ya leader a Miss to côte d'outil to lobby peut-être que leader a Miss nde papa esobe mutabwaki ye mbasu te to lobi ka ba propos otoyoki na TV mais en soi bo leader a Miss ye moka lobi te ke ba comédie ba mabete to linganaka ozomona to lingana ba comédie mo ta ko va na aya lobi ka ba linganaka ya lobi ba lingana ba comédie ba bien ba même moral ba so na te kitoko atane ba fingi décor d'Acosta mama na atane ba fingi d'Acosta mama na bongo balingana leader a Miss baza bien baza même moral balingana atane ba finga Belleville bongo baza bien baza même moral balingana voilà lelo otomoni likambu ya mama Esther Ngalasi awa en tout cas na yebite est-ce que kolingana ya batu mibale o ba monani na place ya musala est-ce que za mabe ba mama na biso moka kala ba mama na biso tozana bango ba isa biso ke libala ekipara tata na matanga ata na face donc partout libala ezalaka lelo otomoni likambu ya mama Esther na papa na biso Jaco Manikel et John aye ko s'attaquer na bango na ko dénigrer maman Esther que moi si a soif ba tonton Jaco lisusu donc babilo moi bongo ki bala yeko suka na moi si a soif babilo kwa bongo mais ça peut quand même moment qui pas za moi ça ya na biso babi andongeti to ya na biso na kofi bon mani ki avanda boko la bana azo R9 azo R9 bazara na ye wana ti so za ki moi si malamu babi nani Prince Babia et ça koli Jonathan ya liboso et puis azana mwana ya suka osomona po manike na ya na biso Babia onde babota mibale babota Prince Babia et puis na mwana na mwasi wana est-ce que manike akanga makolo pourtant on yozo ko lingo finga mama esa azandumba moi ça soif manike baza R9 R9 kuta uta tirka ya love na manike na mona ngote omone lo mo nga lobaka eza mabe kokota na ba vie privée bato tandis que ngai moko pe na kala son pete ozomona ngai mo pe ligne na ngeza mabe
ngai moko pe vi na nga moko eza ya soni eza ya witi mais na oluka na akize donc na bimisaka mutu wana mabe botaye ya mutu neti mama Esther vraiment na papa Jacob asalini vraiment basali na bango kindumba te ke oyo ezalaka basali kindumba moko boye bato bazomona bango baba mama abanga bafinga bango bakangi bango na ekobo te mobali nalobi ke nalingi te relation na biso ezala ya kuku il faut ezala na poasa mutu nyonso amona ngo baza bata félicité combien na théâtre basala bagrillontage combien na théâtre ba grillonta bango mais maman Esther na papa Jacob abike toko grillontané na nuté il faut mokile ye bango yo za fiancé na nga za mère ba petit nga na père ba petit sikoyo Manique de John ole kutu opesa bango ba félicitations basali eloko eza que basali ngo na semblant na hypocrisie ba ye nango devant l'état devant Nzambe Nzambe la pamboli l'été moni mais baza ba ta féliciter quand même ozomona bolinga bo finga bato bongo lokwa Esther vraiment asali Manique ni omona kasani Manique lo te Manique ayeka ko tombolo lo mombe po mokile finga mama Esther ozomona pe kuna batuna ke kalika mango aseki makasi alobiango na licho alobiango na licho ke balingani na bango esani bakutani na SBA usala ni yeka muto yeba mama Esther sa bali moninga bali sepela obanda théâtre liboso Esther na zwayo ato seki ba ona ndinga licho shasha obandi théâtre kala muto zwa azata ya gabi oseka mama Esther papa Jacob Boga azui moi ce n'est pas ya mbinga ta lancé ba simo ne ya na leki vraiment ozomona ba teinture ndenge moko ba beauté tani ba olata ndenge moko ba aspect physique canon ba lingana na bango sko Gabriel na zwayo pona yo ki parti moko lobi ke écoute mama Esther boda simba boye bazie po basimba yoti ya Johnny Chakala simba kana njoto Willy Mambo simba kana njoto nani ya Dadi Dikambala asimba ka pe na njoto siko nani afanda pasala asela Gabriel analyse ke yo pe basimba kana njoto et pas maître pai ozomona muta yena ngote mais pourquoi olingi opesi bango félicitations mais ndenga licho mais obetika bordure nani bodo asimba mama Esther te lobaka ke bodo nani mama Esther pa le kanjela bodo voilà ozoba ke bodo asimba mama Esther olobe loko te ko simba we ya logique pe na ko simba shasha c'est logique siko ndenga ya gabe lobele ngo na ndenga mabe vraiment ke bodo pe asimba ya gabi yo pe basimba président Mangwao asimba yo ya Dadi Dikambala kutu ya kanga yo tina banzunta esa nini esa le logo ta osomona so ya baninga yo lingo kondela ngo ya baninga yo lingo fongolela ngo maboko ya baninga yo lingo betela ngo mulolo vraiment ntaza muto akoma nzambe en tout cas bandeko balandi réflexion nanga eza boye toyebi te où allons-nous surtout mingi vraiment na cinéma na biso moto abala te moto azala célibataire te finalement l'artiste et comédien na biso bolingi nini en tout cas yiba na kaka ngala yibio yepo yibinga likamwa liwa oyo ye awa ezalaka kabwe da kumuda balobaki da kumuda kufi akei ba publier da kumuda kazalaki na ye envie nanu to komona awa ba ko publier Amanda Feza na page moko wana ba utu ko publier Amanda Feza ke non akufi pendant que artiste na biso ndeko na biso bien kasa la sous théâtre te mais azana ye aleki alobiki akufita azali fallait ko tuna mutu avant ko publier likamba pas jouer publier rabatu bakufaka likamba ba page yango décor awero kota la live à midnight o balobaki madame Belleville apesa décor poison atira Jérémy voilà quand na page Facebook quand na ba page de ba finga
basali faux compte batie famille libota bafingi décor décor aswana faux page te atalisi mandoki na famille libota awa siko lelo na kana ba faux page wana yango lelo batie amanda feza kufit muta bato se kaza na bonne santé se pas na hôpital mais olingi ka po page ne talama bato batia oka ozu eloka bato yipo tie muta bato tie pe ba please atie vraiment deux plus et Amanda baba kiseni na bango yoka mokili na mokolo na sa moi to uta na mabele to ozonga na mabele mais ils ont autant fixé so ozo bela en tout cas nzamba bundelo bika OK so oza bonne santé nzamba bakiselo so encore bonne santé koleka ti osimba nzete osimba bakoko osimba bakokololo na yo obi d'autre part ça fait mal hein omona muta bato abeli na été muta bato problème ezate momoni bakati na ba page batie ya kufi bato musu bakomo comédien bato musu batie rip muta ina mes sincères condoléances au moins maintenant est-ce que muta bato azana bomo bato basala bongo hein bokoyi ko identifier ba page yango te ozomona bokoyi ko identifier ba page yango te ko discuter parce que munela za muto a comprendre ka sebo solo na munela na langue yi a ko comprendre pour faire comprendre que page azana pour ridiculiser ba bloquer vraiment omona comment muta batata na bomoy mais pour yo na pose coach ya quelque chose na page na yo il faut ya okosa batumaka pour kata be mission na biso to boya rate bozora be mission na biso na page to senga ba ba droit d'auteur vraiment to mona ngo za logique ndeko pa oluka asepeli na ngo na tia ba ndeko msubata siko bino bokomo kombo komo sa ngo na ndenga mabe voilà ozomona bokomo sala ngo na ndenga mabe bokomi ke ata muta kufi te botie ya kufi ata muta so bela kutu te botie aza gravement no hôpital batie lié poison nini soto zui page ya Marie Laure Mwaka oba yaka page ya les nuits oba yaka babi ke belle vie atie ici la poison tala ba niveau ba page bongo ezana ko kite ba personnalité na bino moko lelo sila ye wana aleka na émission pour na ko démentir ngo ke nga nazaki na nga empoisonné te so ya les nuits peut-être so ba no pesa mbote mo alokuta na belle vie tanga moni ke Marie Laure Mwaka asale loka bongo asa suna sengo na bino te aulingate le connaître na page na bino parce que ko déclarer ngo pour bino bozo sala ba faux campagne na kombo abato bo sungate o mona bo sungate en tout cas nga vraiment le ko no lobake famille Amanda en tout cas faut poursuivre page wana il faut que le localiser on so que na Congo ba kangango so que na poto pe Amanda feza yo mona ebi kenzamba sunga pe so makasi o meka ko identifier page wana bon meka na ba ko lanela ngo yo na papa boy ba eza page nani et puis na ko ma niveau yo sala bon ko ta Amanda feza kufi vraiment en tout cas ba ndeko balandi eza vraiment kito côté ko sala muninga bongo avant tout d'abord o sala lo moi bongo faut ko tala otali nanu yo moko soki basali yango nga na kozala ndenge nini to mona mama la biso Amanda feza 10 ans de mariage déjà yango bazo kene ba 11 ans ceux qui disent 11 ans de mariage toyoka ndeko na biso na makama mabete toyoka eteke ba matalana ba makambo ebimaka ana réseaux sociaux concernant ba artiste et comédien yena no ebimate ba ndeko balandi déjà yena no ebimate ebima basimba na njuta o ebimate pourquoi boya ko bimisela ye kaka likambo munene boye bandeko balandi soka zana nerf solide ça la choc parce que choc wana bolingi ba artiste balela lisusu lokola balela ki papa na biso Richard balela lisusu bandeko balandi en tout cas boza kitoko te soki ozangi actualité kende luka kangisa tia na page na yo en tout cas makamba boye eza vraiment kitoko te bien kazanga lelo otomoni ya mayo na kati ya émission moko aleki pe batuniye alobi ke na minute oyo ye aza mutu te mais sauf que ya mayo ya za artiste et comédien sauf que muto aza likolo o ya leki bango eza sila muto leki pendant que azobosa na ye pas artiste et comédien
ye pa komaka babiloko ya bongo abi muto aleki ye eza sila o aleki baartiste te aleki ye aleki ne ye ozomona mposo totali écriture ya mimika bongo akomaka sila akomaka te kabeya mimika beya pardon mimika beya akomaka sila akomaka te mimika beya aleki sila ozomona tozwi dina na akomaka sila akomaka te bakomelaka ye dina aleki sila Ixi péchant asala Ixi contre péchant ekanga pe azo tourner pe ka libanda mboka ozomona soka lobi ke sila leki ye aleki ye mane aleki maonese parce que maonese a joua kizengi joua lokolo moko bozwa ye wapi bazwa comédie babobo ya ambulance basu comédie ya maonese bakotyango wapi donc yango maonese famona ka sila grand pour ye moko aza na ye fouter ozomona maonese akoma film ya nini ekangi mpe ekanga kongo lobi mpe tokoma olobela yango vraiment eza te film ya nini éducatif oyo maonese akoma apa ya kizengi tata film ya nini maonese akoma vraiment ozomona à part kosala film ya bakizengi ya na sensité donc so si aleki donc aleki équipe na bango baleki ba fâché ba Zuma bango ba Theresia ba Gabriel ba Bijou la reine ba Maonese ba Ibutu si aleki bango na boya te mais quand tu écriture à Mimika Beya si la komaka ba film kitoko to Mimika Beya komaka attention quand on a beaucoup de la film mon ben Mimika Beya le kamikolo si l'équipe présent nani oyo présent na biso Caleb na koma vraiment tiba pas monnaie tiba rolo makambo na bosa tanda na nini ya mayo oza ko satanda na nini $20 ba pesi on les a flatterie kaka to banda pa banda ko komisa sila ngo bambela surtout ba komisa Belvite bangwana bana bela vraiment beaucoup deuxième film là ça sona bela yango bongo maonese banda ko komisa abina pe déjà ya mayo sila ko autaki oleka na film ma ezaki wana o batiaki kizengi tina butu kasiti ba rôle ne banozaka wana rôle ne banozaki kizengi bala ta mayo cravate ba pesi mobala michu bapese mobala nani azambala michu ikamnene bu akoka te asala ngo wapi akoka te mwaka na butu miss ya mayo so bien ka to banake mission bien so bika sila ndenge aza bongo aleki bino ça se comprend mais aleki ne Belvite aleki Belvite parce que Belva aleki na koma bana lelo ti Europe makolo vraiment okoma lelo te poto makolo evimba okufina nzela maonese otala écriture ya film ya Belvite lelo Malika lobi epe akomi bombo na SB Malika bomba Chaka Zulu yene Chaka Zulu wambala langa ti mania yene Bijou selfie qui ezongi bakomi ba bombo je rien qui ndobi kasola ketch yekutu ya lipa mateko fele ba bomba fotite bango ki pato baka subasima kia bango za je bien koza somo ne mama mkolo bon azelo bon na ndeko na Pascal bazaki ndeni kota kinkole kuna bazaki ndeni likamunene boy bazaka ndeni zuwa kutu tina feta jemima likamunene boy biso yokuta yana mutu ne mo ya ndenge mona ye ya bato le vimba ya mukola oka zuwa eba oka amona ngope amona ngoloka ba chebi alepa bengi kenjo allo na zuwa nyoso azelo mama otuna ngulu dikamnene na we biso mawa kipate en tout cas
conseil nyoko kopesa na conseil opesa bango te ba mikolo ba ebe ba osala donc biso elo kanga na lesi na makambo eleki na leader amisi awa ba makambo eleki nde bazo bakosi baliwa ya batu eza kitoko te leader amisi ngana ebi grand frère ngana aza muta makambo wana te donc eza kaka batu nde batu balingi bakoba pese ba idée mabe pona papa na biso la di sobe so ezaki bon po ye mona monoko ne te atikali ko confirmer que la di sobe muta sali bon aboyi yango ye mona monoko na ye mais eza na ba point oyo la kisi qui est place oyo to comprendre que alobe yango eza papa na biso la di sobe en tout cas conseil na ba ndeko na biso a mandat maïta vie de prière makasi faut rebondir la kaka voilà et le kinzambe zate c'est ça donc mandeko balanzi ba retenir ka biso famille bota to na biso bien jusqu'à présent to na kamba mutu tamso kamba mutu to tala ka des Zaire et pela ba biso zo finga do maze kuna bana likama te biso to finga do maze te osomoni em ça do maze analyse nante soko nani pour analyse do maze ngamu na salon kana côté liado est-ce que moni sarato la misa a sale mission en tout cas a sale sarato la kutumta a comment canaliser ba matière a bonne ba matière a buzoba alingi netelo ba sa ki matière ya maman na biso Esther ngala ça c'est vraiment félicitations et puis le baki non ça analyse a do mazé te pona na ju confirmation ya ba analyse nete fona za matière ya do mazé na soux siko nani omoni kende aza bon bango na bango bazo potana yango na yebisaki nani ndeko nanga mwasi o nani ndeko nanga ya Stella na bisaki Stella mwana mama finga misulolo finga ya gola finga mida et finga nani mamu finga bango bimisa famille botana makambo po famille botana makambo do maze ba yebi yango te voilà mamboto na bango nyoso. En tout cas, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Nabino Obotala Kibiso, Kobanana et Bandilikino Nasuka, ya émission, Nabiso, Narobi. Merci beaucoup. Na Exode Mike Biwazaki Bongo Sima caméra, celle qui bili Nabiso Koma Koma Kitoko Makas Nakati. Yaba Etando, Ike Nabino, Nakati, Oezalaki Bongo émission, Nabino, vous avez droit de savoir, Oezalaki Bongo, Kambama qui est pas inangai, O Yabino Mwanasuka, Yaba Songi Songi, autrement dit, IGF de tous na invité nanga lelo za kina bien kazanga mwana suka ya famille Libota et merci beaucoup à notre manager et pourquoi pas à notre coordonnatrice en tout cas que Dieu vous bénisse sika oyo bozali merci beaucoup na famille Libota na ba famille nanga en tout cas na ba oyo bolinga biso peto linga bino tellement makasi nazolo ba pe nazo bandela yo oyo ozana eloko na yo tekaka oyo salaka ozana posa ekende liboso ozana posa ya publicité ozana posa to koma kolobela kayango numéro ezaka wana na sia etando ikie benga okosolola na manager na biso en tout cas nyose kolekalango dans les calmes donc bientôt là bagage pe ya musuni ezoya na kati ya hot bascule tozala wana kaka tozala vraiment focaliser na ba programme na biso awa na kati ya hot bascule en tout cas pour na lelo tosuki awa restez toujours branchés c'est recimenté collez scotché sur notre émission sur notre chaîne pour na mukolo lelo ngai na invité na ngato ebisi bino bye bye.